Sala na yo lolendo vimbana na yo lolengi nyonso kosala wana toyeba malamu ete nyonso na lolengi ozali wana ezali nde bilanga esali yo ndenge wana po ete bilanga yango nde source ya bomoi. Tata okoki kozala na 1 million na ndako, n'importe quel montant ya mbongo ozala na ndako, okolia yango te bakokangela na kati ya ndako ofandi kuna des années toya okuta oyo okufa po mbongo ezali papier eza eloko te. Na yango bandeko balandi mbote lisusu tokutani biso na bino na émission na bino kolona pe kobokola oyo ezalaka bongo chaque mardi na ngonga ya 16h na Vuvamu télévision pe samedi na ngonga ya 12h45 oyo tolandaka bongo émission na biso kolona pe kobokola. Nde na bongo tokutani susu biso na bino na kolobela maye oyo etali kobokola kasi esika tozali tokotalisa bino te esika tozali ndeko oyo bazawana oyo bazali responsable esika oyo nde bakotalisa biso esika nini tozali pe nini musala basalaka ye moko pe aza nani pe tokotambola na mwa moke kotala eloko nini azali kobokola mpona bomoi ya bato. Totalisaki bino ete tokoyamba ndeko moko biso torepresente bango te bango moko base presente awa toza wapi pe musala nini basalaka awa. Mbote ndeko journaliste. Tokuti bino awa na kati ya champ oza na kati ya musala tozomona bagan bosimbe mpe partout yebisa biso awa toza wapi kombo na yo nani pe musala nini osalaka awa to pe na vie na yo musala osalaka. Merci. Awa toza na commune ya Ngaliema quartier Kikusa toza na vallée oyo babengaka vallée ya Kikusa na sio bozomona esika ezali toza na vallée ya Kikusa. Ngai kombo ndeko Eli Maunda. Nazali Munganga, je suis médecin généraliste, nasisi na Inikin, mais oyo musala oyo nazali kosala awa lelo eza musala ya élevage na agriculture. Eza le rôle la passion moko boye ekota ngai depuis bo mwana yango ndenge na exprimango tango nasilisi classe na ngai na minute oyo boye nazo sala mais na minute na ngai ya libre nazalaka na ngai nazo s'occuper na babibwele na ngai malembe nazana ba travailleur na ngai. Et puis qui mise en ango, tout ça évolue. Et là, comme si biso oza docteur, aussi ça na Unikin, mais subitement tu couture na katia bilanga. Est-ce que au sala déjà dans l'hôpital, to mbalamoko silsi na Unikin, mbalamoko yo se lancer na katia etali bilanga. Te nazali munganga, na salaka, na sala na sanatorium, naza munganga kuna. Ba benga sana. Na sala kuna et ça fait déjà quelques années. Mais na minute oboye tozo luka pe kaka nenge viezali avec la vie qui évolue tozo sala ba place mso ebele. OK, eloko toko talisa ezali ete oza docteur oza munganga osala pe na sana eza hôpital oza réputé na Congo. Mais alors que tokuti bino awa na musala moko boye o ba congolais ba mona bango moindre. Vraiment et toucher biso to yebite passion to nini esali bino bokota na musala oyo. Merci ndeko journaliste Motuna. Élevage na agriculture na loba eza le rôle la passion depuis bo mwana. Yango to sengaka na ba boti mingi soki bazana bana na ndaku esengeli kozala na mwa nyau kozala na mwa mbwa muke depuis bo mwana mutu azomesana déjà na banyama. Tango ko pusana akozala na posa pe akobokola pe kozala malamu pona ngomba mobimba Kongo mobimba. Yango moni depuis bo mwana na bandaki déjà ko bokola. Baboti babandaki ko somba mwa banyama mike, mwa cochon, mwa lapin, mwa mbwa na ndaku nazo bokola malembe et tant to koli nde yango tozo sala comme deuxième métier na biso. OK, merci ndeko tolobi. Sikoyo en dehors ya kozala passion. Po eza passion tango zaki mona mke. Ozo bokola nyao mbwa tout ça ozo bokola. Kasi lelo eza sur le lenge wana te. Au-delà ya kozala passion, est-ce que kobokola bibwele eza na musala mususu te to pe ezali na objectif mususu te obino bozoza bona kobokola bibwele? Merci beaucoup. Wana vraiment mutuna clé. Parce que kobokola ya passion eza différent na oyo tozo envisager to sala na ba jours à venir. Pour ces ali to nourrir population congolaise. To lesa mboka na biso mobimba. To longwana na monkili oyo kolia ba surgelé ba biloko oyo to yebi mbula ba bomate to yebi mbula et salamate donc tozolia kaka
biloko eza na engrais ebele tozoyeba te donc tozolia yango moni lelo mpo mona jeune ou même mutu espérance de vie na biso par exemple lelo est combien inférieur à 50 ans 52 ans papa kei papa kei bozomona donc ezosenga kolia biloko moko eza bio eza naturel oyo kopermettre mutu à garder santé na malamu ntina ba âge moko avancé ba 70 ans 80 ans. C'est ça. Bon, na kati ya kobokola bibole toyebi te nini na nini o bobokola awa soki moyen ezali tokokende tomona bo expliquer biso opesa biso détail ya chaque espèce o bozobokola pe ntina na yango. Bon, tomoni tokoti na kati awa tozomona kuna ba lapin kuna awa pe nanga mpona toyebi te boko représenter biso eza biloko nini ndenge nini bobokolaka bango tout ça. OK. Awa toza na clapier. Ici ka tozobokola ba lapin ndako oyo tozobokola ba lapin babengaka yango clapier. Awa toza na différents types ba lapin. Toza na ba lapin oyo tobengaka ba lapin d'ornement nati oyo yo aza pembeni awa nazolakisa bino aza lapin ya ornement kombo na ye angora. Alors nakoki kokanga alakisi bino ye bomoni aza ba poil ebele aza lapin ya ornement mais keba lapin oyo ya biso quartier mbima ba oya pona kolanda ye mais tozomona zokima te oyo sikoyo akimaka te oyo eza ba lapin moko toloba ba lapin moko domestique juste pona ndaku pona décoration ya ndaku ya lupangu donc eza ba lapin moko d'origine turque na côté Turquie oui na kombo ya lapin angora. Ah, voilà, il y a qui m'a raté. Il y a qui m'a raté, il y a azane docile, au kosimba ye loko lamboa, azane penza na problème mon côté. OK. OK. Susu na sekuna to ebité. Dans C ezana lapin mususu. Aza loko la rara lapin ya ornement. Kombo na ye tête de lion. Lapin tête de lion, na sur vous omone longi na ye, c'est loko la crinière ya lion. Kombo na ye lapin tête de lion. Ezaba souche pe kaka ya ornement. Est-ce que tozotuna est-ce que ezali naturellement ba créaki yango boye pa ya nzambe nde tolobaka to ezali mixage ya ba produit ya banyama et tozui na pays o tozui na pays o totie ba bota nde ba boti sorto to pe ezali nzambe na sala ki yango boye. D'accord. Selon ba recherche lapin oyo aza naturel na ba lapin oyo na lakisi bino mibale eza oyo ya ba poil ebele oyo tobengi na kombo ya angora lapin angora yende mutu aza naturel aza na mboka Turquie aza na mboka Turquie yende mutu aza naturel à travers na yende tozui souche ya lapin oyo ya tête de lion ye abotaki na ba lapin na biso normal tokokoma tokolakisa bino nde akobimisa souche oyo tokobenga na kombo ya tête de lion na tokolakisa bino ba lapin oyo tokroisaki na ye po abimisela biso souche oyo. OK, on a ezasiko ça dit que mixage tozui lapin ya oyo tozui oyo totie baboti nde tête de lion. Na likolo pe susu tozomona na likolo kuna lapin oyo sikoyo tosali croisement na ye yo awa yeyo oyo yeyo eza ba lapin de chair ba lapin minene eza ba race hybride ba race moko naturelle hybride ya minene pona misuni tozwaki ye to croiser na oyo ya ba poil ebele nde apesi biso tête de lion. Mais tozomona miso rouge to ebité miso rouge yo eza ba lapin moko albinos miso rouge wana ngelo ba keno aza albinos aza ndundu. OK. Bandunda banyama pe bazala. Oui bandunda banyama bazalaka nati oyo aza vraiment ndundu et yango moni abimi forme oyo. Donc bo croiser ndundu oyo na oyo nde siko abimisi tête de lion place wana. C'est ça. OK. To mona na ngambo wana lisusu tozomona awa toza na ba femelle mususu ba lapin de chair bango yoyo bazali awa eyo autant bozolo ba lapin de chair to éviter ça s'explique comment. Oui lapin de chair ezali neti kaka kombo ya ndenge mo ya chair elobi musunité donc lapin de chair eza azana musuni mingi na nzoto na ye pe azana poids ya élevé poids eza ebele donc poids eza supérieur à 3,5 kg donc na âge adulte boya kokoma déjà na 3,5 kg jusqu'à 4 à 5 kg même.
po to mona oya biso ba ki marabambango wa mona azaka mwa muke musuni penza eza penza te. C'est ça ya solo oya biso ya rustique to bokola awa pana biso eza ba lapin ya mikie ba oyo basukaka na 2 kg 500. Awa nazana bango te awa plus nazo bokola kaka ba lapin d'ornement na ba lapin de chair. Ok, to moni susu na kazo to zomona mususu azali. Tozala ba misusu baza ba femelle bazala na bazemi baza gestante. Ba femelle bazali et puis français gestante donc. Gestante c'est linkoloba ke azana zemi. Azana zemi. Ndenge moko na oyo bango nyonso babengaka bango ba lapin de chair. Ok. Oyo tête de lion. To na ibandeli wana. C'est ça. Ya mwasi. Ya mwasi yeyo afandi neka yemoko afandi yemoko na uti ko accouplé ye na mobali na ye siko na cheye awa déjà bandi pe gestation o lokola 3e jour na ye. Ok tozomona pe na ngambu kuna ngambu awa tozana ba na ngambu awa tozana ba cobaye cochon ndenge tolobaka appellation cochon oui tozana ba cochon d'Inde wa tozana bango tozana 2 souches awa. Tous en a cochon d'Inde, souche indienne. Oh, tous autres là qui s'abino. Je crois. On va trop turbulent pour nous voir. Yo. Naza sur bozomo na même na misunaye, miso rouge, pelage naye bozomo na lokola moi chocolat moko ya pété. Oh, ils a ba lapin et ba cobaye ya Inde, ba cobaye indien. Indien za nettement chocolat na miso rouge penza rouge lokola nini sikoyo to utiliser kango na laboratoire pour na osala pe expérience mususu komeka bakisi to ko utiliser ngo malembe pe to sala et ça va. Bon, expliquez en bien. Pour tout le monde na laboratoire, tu petit laboratoire ou azan naturel bon. Binum to sali étonné. Pour le bilkamba laboratoire. C'est ça. Oyo azali cobaye de laboratoire. Musala na ezali tozwaka ye toche na laboratoire tozana ba kisi. Par exemple découverte mo ko salama kisi moko photo injecté pa ya batu to ko bandana liboso pa ya nyama o to bandana liboso eza cobaye aza lokola sujet na biso ya liboso to ko meka kisi soki ye kisi et répondre malamu panaye to bandi ko meka na ba sujet mususu ti petit à petit et kokoma pa ya nzoto abatu donc balo kisi nyoso oyo mundele o bien biso batu mwindu to sali e bandeli mingi na cobaye aza lokola sujet moko to zalaka ne liboso na ba laboratoire nyoso ya minene azalaka. C'est-à-dire que cobaye indien ndebo utiliser fréquemment. Plus to utiliser cobaye indien o ya miso rouge oyo. Penza mutaza ebele ezaye aza chocolat mususu pa aza tout blanc aux yeux rouges pekaka. Voilà, yango toka ki français moko mamba coronavirus. OK. L'interview na bi moi je suis pas un cobaye. Donc ça dit que essaye ya kiss na biso musu bolongo banda na nzoto na biso. C'est ça. Yango wana donc lolenge yana ndenge olobi ndeko journaliste yango wana vraiment cobaye eza eloko moko place to sala ka ba essaye na biso poto yeba efficacité ou bien ndenge kisi zotambola na nzoto mutu. Ok, tout le monde peut avoir sorti na biso, tous en bon Congo, va être trop turbulent. Alors, tous appels na oya sorti na biso, dengue ozomona wa, oya sorti na biso yeyo, aza misu noir, aza couleur mibale, pembe na noir. Oya sorti na biso. Ok. Tozo sala pe croisement na bango, tozo zaba oya ba indien wana, tozo botisa bango na ba oyo ya biso awa bazobimisa pe ba hybride toloba. Mais hybride il faut que symbole bien pour ils avoir terme technique ou bien pour utiliser na laboratoire na médecine. Il faut qu'on expliquer biso toi ba technicien tout temps musuto. Ya solo ndeko journaliste hybride eza lokola pa ya biso ba tutolobaka. Soki moyindo ya mwasi aboti par exemple na mundele. Mwana robima ba robenga enani métis ou bien métis. Pa ya banyama peza lolenge moko. Na banyama siko to ko utiliser combo ya hybride. C'est-à-dire mixage à 2 races. Et ok, mixage à 2 races et boti nyama yeyo to bengi na combo ya hybride. Asa hybride. Ok, mais siko eloko biso ezoko étonné biso bozomona te chaque fois bozali ko sala mixage ya ba produit bozoko perdre naturalité ya ba produit ya biso. Par exemple oyo
Bo mixé na oya ba indien oya zi rouge ba bimisi race moko. Bo mona te race ya origine oyo ba kubunga. Est-ce que raison ezali toni? Bon, tozo sala boye na lolenge ya kotala efficacité ya nyama. Tozui race hybride. Et tozui race hybride, totala capacité ya race hybride par rapport à race pure. Ce qui a na ba capacité lokola o ya race pure. Est-ce que abandako résister à vivre combien d'années à kolia nini? Nyonso na tozo étudier, tozo apprendre les évolutions ya mokili, il faut tout ça la croisement. Eza lo la rolonga rolo bate ke ndeko journaliste mutu mwindu babala na mutu mwindu. Eza bongo lo lenge pe baba nyama, il faut to meka ko hybrider, to meka ko sangisa ba race totale efficacité. Ok, donc ezali une façon ya osala expérience ya koyeba kino so tozui oyo tozui na oyo totie tokomona ke babimisi race mosusu alors que race wana aza pe bénéfique mpona bino mpo likambo pamba esalamaka te. Ya solo ndeko journaliste. Bénéfice eza nini nde bosalaka? Bénéfice ezali premièrement tozotala efficacité na ye na liboso nzoto na ye, est-ce que arozala vulnérable na maladie mosusu oyo atakaka ba arozala résistant yango wana arozala résistant na maladie akoki kodévelopper lisusu par exemple porter lingi koloba nombre ya bana kobota, est-ce que ekozala ndenge moko na bana ya pure ou bien ekozala ndenge mosusu. Donc yango par exemple oyo biso abotaka mibale kaka fréquemment abotaka mibale. Oyo pe ya ba indien ta musa bota mibale bon to meka un peu comme mixer tout ça on a au total ba robota combien de ban. Donc ceux qui aboti plus c'est-à-dire combien important pour na bino pour na type yango ebele. OK toujours mona pe na ngambu kuna toko na awa pe na sei awa na se tozana lo moko ya malamu awa. Donc awa tozana hybridation, il y a souche normale, na souche normale autobengis poulet, il y a souche de chair, na lapin autobengi angora. Nde bazo bimisela biso biloko oyo. Ba produit ngo eze belé, tukoki kotala. Ba mona population mona et mona ke na Congo pe misala ya malamu ekoki kosalama. Yango yo mona sur ndeko cameraman akoki kobenda na mona mona amona mona bango bazali azobima, c'est ça azobima oyo nyonso eza kaka bozoluka évolution ya kobota na bango ya kotala kia ya munene mpo balia ye ntango mosusu mpo eteka machere nde raison bozoluka kosala bamixage ya banyama yango wana vraiment raison. Ok tomoni na ngambo pe awa bazali presque kaka ndenge tomoni kuna. Oui awa pe eza kaka la même chose, eza la même chose bango yoyo bazali awa assure bozomona oyo eza hybridation oyo eza hybridation na biso liboso tosalaka yeyo akomi pe déjà maman akomi maman azobota bana boti bana mibale boti bana mibale bana siko pe bazobota maya minene. Par rapport à biso oui par rapport à biso tomoni que hybridation et puis si biso loko malamu botala bana minene baza na 17 jours mais bazo peser déjà plus de 700 grammes na 17 jours 700 grammes. Mais biso za la kama muke boye. Oui c'est ça. Oya biso za muke, oya biso na âge ya 17 jours azana moins de 400 grammes. Mais oyo déjà a commis déjà na 700 grammes. Mais to sentir que hybridation est lo malamu. Donc pour na bino ba éleveur to moni que c'est vraiment ils trop avantageux ya ko sala hybridation. C'est-à-dire au sangisa deux races. Ngambu pe ngambu awa tozana élevage ya ba canard. Ba canard au kota. Oui. Ba canard oyo tozana ngwawa. Ils a plus ba canard oyo ba chinois ba memela biso to ba chinois ba memela biso na ba mboka na biso ya Afrique na Europe comme on a canard de Pékin. Canard de Pékin, c'est-à-dire Pékin est dans la ville de Chine. Yango wana Pékin est le rôle la ville de Chine, capitale de Chine. Bango kuna na mboka na bango bazana ba mabata ya susho babenga Pékin nde o bozomona ba oya pembe wana. Oui, bah ça pembe nzoto mobimba bec jaune, patte jaune. Ok, mais canard de Kinshasa, ça t'es? Ah, ce qu'on dit dans un canard de Kinshasa, t'es au Tobenga. Ah, canard de Pékin.
Canard de Kinshasa, tu bien na combo ya barbarie. Canard. Et ça barbare. Non, ça barbare, ça barbarie, et ça fait kaka barbare te ke bundara te. Ya barbarie combo utaki namboka bapaya pe barbarie wana. Nde bayaki na Afrika watu bokoli epe azamingi obomona nyonso na babalabala wana nde tobenga canard de barbarie. Mais mixage de salité. Oui, na sali mixage te mais nazana deux sushawa nazana Pékin oyo bomoni ya pemenzoto mobimba et puis nazana oyo moni bazalo kola moi chocolat yendo benga bango to benga bango ba canard mandarin pemenzoto mobimba bec za lokola pe kingo za trop likolo par rapport ya biso za yango ana kingo ya ba Pékin za mulai ba pâte jaune et puis monoko jaune oya za pembeni na yo wana za lokola moi chocolat wana ba bengi na kombo ya canard de Rouen de kombo na ye mais awa na Kinshasa bato bazo bokola ngo mingi ba benga ngo na kombo ya mandarin col vert. Ok, mais siko bosali mixage te na wa biso ya Congo. Awa na bandi déjà mixage na salaki mixage à liboso entre ya Congo na noté. Awa na sali kaka bango na bango mandarin na Pékin. Mandarin na Pékin et puis singa croisement na za sur na kangaye na laksabino ye. On a zali croisement ya mandarin na Pékin. Yango yo ndeko journaliste oyo azali croisement ya mandarin na Pékin apesi biso race hybride oyo. Oyo bozo mona o. Ba patte jaune, monoko jaune, à côté pembe na tolo, na sima côté moi chocolat. Okay, bo bénéficier nini na kosala mixage oyo. To ebité par rapport à production nombre ya baba na zobota tonde. Bon, na meki croisement oyo nata la capacité ya makina yeso ke kozala ndenge moko na oyo. Ya ba Pékin. Pour Pékin, na mandarin, babwa kaka lokola 200 à 230 maki na ambula mobimba. Donc, aza canard moto, le canard pondeuse. Abwa kaka maki ebele vraiment. En une seule fois, vous savez bandi ko boaka, aroko même na ba 5 ba 30 to. Non, il y a ça la ndenge nini. Ce qui a commis na âge à maturité, ça veut dire a commis na 6 mois. Aroboaka abandi ko boaka à partir à âge à 6 mois. On ne boit qu'à chaque jour où nous avons maki. On boit pendant 40 jours. A permis au paiement 2 semaines et puis à zonge li sous ko boit. A zo boit kaka zo boit. Année mobimba civil à 365 jours à ko boit capé 200 maki pe ou ko 200 maki. Mais si ko to éviter et loko zo boit qui sert bango ba maki belende ngone zali alima bozole sa bango zali naturel to artificiel. Pour tout le monde, rabino ba beaucoup la kaisala kaka na soso mobile azobimisa maki, ce qui n'est pas normal. Solo, ok. Ba azoboaka premièrement na nos capacités na génétique na sala ki aboaka na no ebele to associer les sous na ba aliments mususu to benga ba concentré minéraux vitaminés ya ponte. Oui ko bakisa capacité ya ko boaka maki na ye. To benga ngo ba CMV na terme technique, complexe minéraux vitaminés ponte. Au mona soki ochango osali tango kosala les aliments oche maïs oche son de blé oche moi ba poudre calcaire bloko mususu bakisina CMV wana ndeko mona capacité ya ponte na yepe ko mata makasi. Poudre calcaire on dit muto osala bal ya munduki. Non, rôle ya poudre calcaire na kati wana eza juste ko jouer rôle mokopo et durcir maki. Na sur bomona ka ba coquille ya maki ezalaka moi makasi wiki. Na kati ya poudre calcaire wana tozomona na calcaire tozomona chaud auto bengaka chaud na langage ya biso ba kinois. Et bien, nous avons chaud. Mais la composition chaude, déjà, vous avez calcium et kati. Calcium, on a joué rôle à niveau ya coquille ya maki. Ils ont comme ça coquille ya maki makasi dur. Ok, si ko to éviter. Différence ni nezalaka to mona maki mususu ya pembe, maki mususu ya chocolat ezara du na nini. Ok. Mingi bomona rango o ya maki ya pembe, maki ya chocolat, eza plus race ya soso. Maki ya pembe eza soso to bengaka Leghorn white. Soso anglais oui soso bomona kawana za pembe nzoto mobimba yenda boka liki ya pembe oyo bomona ka liki ya chocolat eza ba soso ba poulet de ponto to bengaka ba isabron ba loman bango de ba boka maki ya chocolat yepe pelage na ya nzoto ezalaka chocolat.
Siko ba appellation nyonso wana ezali nde botangela na classe nde mindele batia to naturellement eza ndingo wana. Non ndeko journaliste eza boye zingoloba. Mutu na mboka kuna moni biso tozanaka mwa retard biso bayindo biso. Il faut quoi avouer on qui tozana retard. Oui, tu dis solo vraiment tozana retard mingi. Po ba mindele déjà bazalaka na lolendo moko boye ya ko pesa biloko bazo découvrir ba kombo na bango. Par exemple, comme nyama kombo Wyandotte. Wyandotte eza soso moko azaka na Angleterre. Ba anglais ba moni oh soso oyo abotami na mboka na biso tokoko bambe kombo nini bazika kombo ya ville na bango wana kombo ya Wyandotte ba bambie kombo wana Wyandotte mbara moko etamboli mokili mobimba. La même chose au monde en États-Unis soso kombo Jersey géant de Jersey auti na mboka nini Jersey mais biso awa eza soni oyoka nati par exemple mayombe kuno yoka kendo soso mo wabenga mayombe eza pasi soni mais biso awa bayindo tozana soni tozana retard makasi par rapport ya mindele ya omoni to se soumettre te tokoki ko se soumettre te eza mayele oyo bango bakotisi biso biso pe tozali na mayele bakoko na biso batikelaki biso bango bazwi sikoyo tozosenga na jeunesse ya lelo elamuka etelema esala musala raisonner to découvrir ba race to pesa ba kombo na biso bango pe babanda ko tricher biso babanda pe ko benga ba kombo na biso ba yindo meti biso ngana découvrir soso na pese kombo ya clan ya Luvila mama na biso Kindamba ya solo wana ya solo ndio. OK kuna pe sus tozomona na ngambu kuna quand éviter et lors to constate ça les alike kombo ya barbarie lobaki wana c'est vrai po ba soso na biso ataza ya mukie boye bokola nde quartier mobimba mais oyo banda to yakiawa muto akimazati to éviter constat wana bina pe bosali yango eza dina nini est-ce que docilité o bango bazana yango eza naturel to ezali produit bolesa bango ndezo lembisa bango baza sous naturel baza susu na moi kilikilité o basoso na biso bazana question na wana ndeko journaliste eza vraiment question mo ya tina ebele ngamoko tango na fandaka na musala oyo na sali na en tant que médecin na fandaka na raisonnaka na lobi depuis bo mwana basoso na biso to monaka bakimaka mais ndenge nini ba oyo ya poto bakimaka te nde na fandi na bandi ko observer bango de temps en temps même soso na biso ya Congo oyo to bengaka communément Congo soko zuye obokoli na ba condition oyo obokoli soso oyo akokima yo akomi docile okomona anozala tout près na yo même comportement na ya kati ya nzoto oyo utina ba parents na yezo tinda ye akima mais tant obokoli depuis bo mwana pembeni na yo zolesaka ye okomona akozala na mwa docilité moko boye différent na oyo mususu ya kotambola okomona kolinga pe bana nozalazala tout près donc domestiqué to loba olongoli ezaleli na ye naturel okotisi ezali mususu c'est ça yango wana OK tozana katia tozomona o biso na Kinshasa to benga bakelele bango bazaka trop méchant o pe baza bongo mais oyo sikoyo baza un peu bridé baza ba pentade na 100% te 100% te ba hybridaki bango na mboka Hollande nde ba ye na bango awa et puis baza un peu docile mais moi kanda moke zaka kanati ya biso sikoyo kokota ekozala facile to ndenge ni eza nango facile to fongola to kota OK to kota bo mona awa tozali koloba oyo bazaka kanda to ebite ba oyo soki baza docile kande boto oyo baza tout à fait bon baza vraiment kanda mingi te moi docilité moke ezali baza un peu docile na sur bozomona bango baza wana bango mibale baza couple baza nanu na 3 mois mais baza évoluer malamu 3 mois mais 3 mois soki ya biso mbeli omona za moindre musika ye azokoma na 5 kg na âge na ye adulte ya 6 mois za wana non na minute aza nanu na ba 3 kg mais soki akomi na 6 mois à peser lokola 5 kg. Ah voilà, sikoyo est-ce que moyen ko simbe zali po ba oyo bazaka kanda mingi to ebite moyen ko simba bango zali. Yepe nanu kanda esilite po bango pe baza un peu kanda ezala pasi poto simba bango. Ezala pasi. O to moni net ya biso kaka soso oyo soso ya biso te. Oyo za ba soso et ba soso ya souche mususu race mususu na surtout ko kopusana to mona bango na pembeni awa tozana
toza na coq moko ya noir na poule oyo aza ya pembe eza race oyo euti na mboka ya Inde kombo na ye courroilet eza poule moko babengaka courroilet eza ba indien nde bamekaki ko créer yango basalaki croisement ya poulet de chair na poulet de ponte nde pesi race oyo courroilet donc aza na capacité mibale azobwaka maki ebele musuni mpe eza monene coq na ye azokóma na 5 kg poule na ye azosuka na 3 kg 500. Donc o batekelaka biso te au poids 12 ezalaka ba gramme to ezalaka ba kilo. Ah oui wana mpe eza erreur mosusu ntango balobaka poids 12 poids 12 elingi koloba 12 wana koloba 1200 grammes donc elingi koloba 1 kg 200 donc eza basoso baza na 1 kg 200 yango babengaka poids 12. So balobi poids par exemple poids 16 elingi koloba 1 kg 600 grammes yango wana ndeko journaliste mais oyo sikoyo baza na oya mobali nasi oyo bomoni ya mwindu wana azo peser 4 kg 500 na ajo aza nango wana donc aza lokola poids 45 donc ababengi poids 45 donc 4 kg 500 ok 4 kg 500. Ok vraiment eza pasi bandeko balandi soki politicien moko azolanda émission oyo c'est grave banda tokoti na ndako oyo bazobokola biloko totikali koyoka soso kombo ya Congo aza te totikali koyoka soso ya mboka na biso ya mboka na biso moko boye soki ya mayombe soki na cataracte soki na mayidi soki na beni na totikali koyoka te tozoyoka kaka courroie Inde toyoka kaka Angleterre tozoyoka Pékin Chine. L'État, c'est dommage. Makambo nyonso esama na Congo, eza na kaya libanda. Vraiment bino ba politicien. Musala nini bozali kosala? Ngala mituna ka question l'air nyonso. Ti ndenge ba ministre accueilli à longwe na ndako komi tina bureau na ye afandi toute la journée. Banda tongo ti pokwa. Nini na nini ministre ya agriculture asalaka na bureau na ye. Ngala mituna ka question wana. Ministre ya agriculture na kati ya bureau bando ya kiti tongo lilo biso stocké mopanzi leka poza mokonzi torobo ya yote tango komi na bureau banda tongo ti olamuki okei okoti na bureau ti okende kosilisa bureau na 15h so 16h bobimaka ozongi ndako ti tokokisa une semaine ti tokokisa un mois tokokisa une année ti osala mandat ya 5 ans nini na nini bino bosalaka na kati ya bureau. C'est grave. Pour awa. Ata kombo ya abunya na yoki yango awate. Kaka aux États-Unis, au aller finalement. C'est grave. Tata beaucoup continuer bien la présentation, beaucoup expliquer biso. OK. Awa tozana tolakisi koko wana ya noir za ya Inde, poule na pas ya Inde. Awa pe tozana ba misusu bazawa. Bango bozomona. Oyo moko aza oyo babengaka za kingo dendon tobenga na Kinshasa. Ba oui na Kinshasa tobenga kingo dendon mais ye mingi babengaka ye kabir aza kabir kingo na eza mwa dendon. Na langue nino. Kabir wana euti pe kaka na bamboka na bango et wana probablement euti ba pays kaka ya libanda ya continent na biso. On saute landi bien espace eza na Congo te. Eza na Congo te, eza na Congo te. Mais bolobaki ne bandeli eza na commune Ngalema. Ndeko journaliste toza na biso na commune Ngalema mais biloko oyo eza na kati eza na Congo te. Ya Congo te. Eza passe. OK. To éviter tikali moko wana kuna. Awa pe toza na souche moko wana sur bozomona. Ya biso père tozalaka azama ba plume sauvage sur bozomona. Azama ba plume sauvage ya noir moko yo. Eza ko telema. Eza ko telema ba plume na ye. Eza ko telema ya ba plume sauvage. Est-ce que eza kanda nde telemisango to ezali ndenga zala? Eza lolenge ya race na ye ndenge yazali, eza ba plume sauvage. Eza courroilet mais azana ba plume sauvage. Bango wana bozomona. Bango wana bozomona. Ok, mais ouais, chocolat ou azarné fréquent, hein, tout le monde en a mis ça. Ezakaka le bana kaka ezakaka courroilet, bana na ye ba bimaka pe ba couleur rebelle. Mususu baza chocolat, mususu pembe, mususu pe ba tache. Ok. Vraiment totali awa eloko ezate to bandi kone eloko ezate. Vraiment regret za makasi. Tam supo bino bo tala ngona TV, mais biso to sur place et regret za penza.
kombo ya mboka na biso kindamba na moni yango bate na yika ya États-Unis na yika un peu partout. C'est grave. Na yango o ezaki présentation to laxi bino biloko nini eza na kati ya sima nango to ke libanda poto ko ba masolo na mai o etali docteur po aisaki biso ke za docteur humain a traiter bato. Kasi suka koti na domaine oyo po tina na yango ezali. C'est parti. Bon, to banzi to lobeli kambo ya investissement to financement de ba ko financer bino. Et si to lobeli yango eza pe ba difficulté. Kasi difficulté to zo lobela siko ezali o ezali ya ndenge bobokolaka kosomba ba produit to ebite bosombaka yango wapi bozwaka yango wapi na temps nini bozwaka ba produit wana bobokolela ba nyama na bino. C'est ça. Donc ndeko journaliste tozana difficulté ya makasi ba éleveur bazana problème ya kosakana te eza lié na premièrement alimentation. Kolia ya nyama eza difficile na mboka na biso koleka na mutu. Imaginez mboka munene lokola Congo ototangi na bakelasi 2 345 000 km². Toza na société oyo moko oyo azoko lesa oyo azana profonderie oyo ezosala aliment pour na bétail pour banyama na biso balia ezaka ka société wana Congo mobimba c'est-à-dire 26 provinces ezaka moko na Kinshasa moko awa na Kinshasa tozaka na moko na ebité soki ko permettre na tanga kombo mais na kotanga te po ezana kombo te ezana tina te société wana yende mutu asela biso aliment oyo nyonso momonaka oyo tolesaka banyama na biso eza société wana mutesala rango bango ne bazana monopole ya marché ya kosala aliment ya nyama soki alobi lelo akangi c'est fini soki alobi lelo akangi lelo bakosala te tozana problème na ba politicien babokolaka biloko bango nyonso basuki banyama na bango bakufi na si obino bozolanda boyebi société wana boyebi yango po boliaka bamapa boliaka biloko na bango boliaka boyebi bango initial rotanga comme boyebi société wana donc c'est le lenge tozosenga na bino tozosenga pe na bandeko bazolanda biso boluka moyen tosala ba profonderie tozana na ba usine oyo ezo fabriquer aliment pour tozana na usine ezo fabriquer aliment ezo senga tolo na matière première oyo tokolona eza lokola maïs eza lokola soja ozomona so oza déjà na deux matières premières wana okosala aliment facilement ndeko journaliste okosala aliment facilement donc yango tozosenga ba investisseur na bato oyo nyonso ya mbongo bolona masangu bolona soja bongo ekosunga biso ekosunga pe bino ekosunga bana na bino okomona tokotambola malamu lolenge kozala malamu mboka epe kolia pe tokolia malamu kasi tozomona pe ndeko na sima toyebi te oui ndeko pusana oui ndeko oyo ndeko na ngai aza ndeko na ngai tofandaka na ye atravaillera mpo na ngai mais akumi ndeko toumeli na ye tosali déjà 2 ans depuis na koti na zongini musala oyo na moi stop te mais na zui moi temps muke pona sala pe makambo ya agriculture na zui moi médecine muke na bendi muke na zo sala pe agriculture na élevage awa ndeko na ngande mutu tozalaka na ye ayedaka ngai na makambo ebele awa ako se présenter bokomona ye moko ndeko pesa biso na kombo na yo comme na Papa Patrick. OK banda obandi kosala na espace oyo to pe na domaine oyo poko uta nota musoza maçon oza tsona ni metango koti na domaine ya kolona pe kobokola différence ni no moni family ni ba différence za makasi na misala sto ni ona sala ebiki awo forcete soka so satsebu na lemba la moko etape te mbisi pe boye to chepe pe ni ya mbala moko pe to liango pe mbala moko to ya bo ya mbibi swata na musonité bon mbisi zana mikena to boya mikena bazana ya mike bazalo ka ba graine tuna mike kala miti bazo benda na poto pa mo liango zala matondo mingi to sepe merci mon journaliste. OK matondo mingi bandeko to komi penza na suka ya émission na biso to yebi ki rendez-vous toza na yango ta musu to kozonga suna ndeko to kozoba coordonner to bengana banso bazali kolanda biso na nzela ya mopepe to pe na internet to pe na chaîne na télévision nini oyo lingaki to lobela ete biso to lobeli yango te okobengana ba numéro eza affiché na se ya bitando na bino to pe na se ya écran ba numéro kozala affiché wana bobenga botalisa biso posa na bino biso to kozanga te ko tiango en compte pona to koba musala na biso ndena ba ebanso bo pesa kitango pe ngonga ya kolanda biso to tondi bino botondi
Pe totondi susu botondi na baeban so baza na sima ya matalatala to pe ba cameraman ndenge babengaka ezali bongo na tata Lungu Mavinga pe na Nekabudi na Yababu totondi pe botondi na bambasi na biso nezola Kinsala Vitankanga pe Nengwa zola Mabanza Midaki mbote na mabota na bino.